magazine d'actualité, on peut se remettre information qui toko. Tokitaki sur le terrain content na Kinshasa. Bato maboma bakomi ebele pe sika kofanda kipaka lisusu te. Bato maboma na bata normal bakoma kofanda esika moko. Botala awa tozali na victoire précisément na maison botali komona. Botala mopanzi oyo kutu watambe na shimoki na eloko na shebango. Toyebi te tala ola saki na ye alembi na ye afandi na ye oyo kutu toyebi te tala professeur. Tokosenga na leta otala likambo ya maboma po na tango Kabila le père interpellaka ba famille bazwa bata maboma na bango babomba bango pe batu na bango mais ya kotika boto ebi pete soki pe SNPP sala carton sala kalisusu te dossier oyo eza suivre Tanga ezali ndenge to banolela bibeme na kala na ndenge komi sikoyo nde na koma omona bien pona mo ba dépense dimna na mona salaka bien ata to zara na mama wango to lelika ka to bimisi to ke kude koma osala bien ko na bamboka mususu peza la bongo ko na vana na ba pont noir wana ba Brazzaville wana bibembe kaka pele kana bongo na sepela na kote wana pa bazo peza 10 nolela na kala na banda ko ezaki mabe trop de dépenses ba mususu ale le samuninga ya ko ba somele masanga mela mais c'est plein de gouvernement na biso et ça encore ya kolela na kati ya mok bolexi mo ko kuta wana bien dépenses pesa diminuer ko ba mususu ba data to na poyeza na mbongo ko ba mususu ba sombela bango kaka wana te mais ndenge ba kolela na mok eza kitoko pona ko diminuer pe dépenses ngai oleka bimba kala ezalaki mabe makasi ko vendre se bembe place moko ndako kufana maladi mobo ya bien te ndenge toyebi so nyonso de kosangana solo wana epesa lisuba maladi na biso bato yo kotala bembe koleka na cercueil kotambola kopesa na mbote ndenge tozala na kati ya place oyo matanga ezalaki ma bien te mais lelo vraiment eza bien kolekisa matanga ebembe mbala moko na cimetière boye vraiment eza idea bien mpona nga na préféré etikala nde bongo etika kochange te tout ça yango pour la bolingo tout bolamu ya République démocratique du Congo en particulier ville province ya Kinshasa. Congolais congolaise yo mutu ozalaka na idée ya développement ya RD Congo magazine bonda ya ekolo baleki ya Yezu apesi bino opportunité ya ko exposer ba vision na bino pona bolamu ya ekolo mobimba botala bino moko tomesana koyamba batu na plateau na biso po mutu na mutu atalisa vision na ye yo mutu oza na ba idée ya malamu olingi mboka ekende liboso magazine bonda ya ekolo afongoleli bino ba porte yaka o contribuer na développement ya mboka RD Congo oyo ayebi ke aza vrai leader sala lokola baninga yaka na plateau na biso parce que eza seule adresse oyo eyambaka ba leader ya makasi pe ya solo to abordaka basi nyonso lokola politique économique socio-culturel religion pena basije mosusu oyo ezo contribuer na développement ya mboka na biso ko ba commune ya biso ya Gombe ezali géré. Nous avons un bourgmestre très incompétent na commune ya Gombe avec bango kine ko bonga déjà bo sote ko zalate érosion ko zalate parce que bango ba solada ba bisimbi et ça la passe de to monaka en cas de meurtre ezali ko salema parce que bandeko bato benga bango ba malfrant o ba yaka wana ko profiter na pona molili esika ba moni insécurité ezali ba bandiko molili ezali obscurité ba bandiko créer insécurité c'est-à-dire quoi to yebi c'est ba ko sala bango ne ba ko gérer ba commune o ezali base ya chef de l'état o yé moko za ya katia ko préparer pona et soutenir ndenge kaka bozali komona bango pe bazali balide oyo bandimi ko participer na développement ya ba quartier commune pour que mboka ekende liboso yango biso na magazine bonda ekolo to bengi ba leader ya solo pe to beteli bango kambonda en tout ce qu'on était la commune na bino numéro na biso zali yangwana ya Kinshasa telema ongenga na mwinda ya nkolo ndeko ya Congo botu na ngai nini Fondation Patrick Moloni Muke a organisé mobangé la journée spéciale ya le 8 mars 2025 po
na kokutana na ba membre na nyonso surtout mingi ba mama. Ekozala journée moko ba kobeta masolo ebele na cadre ya kozala bomoko na ba mama ya partie est ya République démocratique du Congo mobimba pe ko soutenir ba FRDC elongo na ba institution ya mboka na biso. Bondi melangai ke ekozala pe occasion po ba membre baeba vision ya fondation Patrick Moloni Mouké et surtout que yemoko le président fondateur ya fondation le grand chef coutumier Patrick Moloni Mouké asalaka aventure te na makambu oyo etali bolingo ya République démocratique du Congo pe na ya ba congolais. Boyebake ba mama nyonso ya Kingasani soki oyebike oza membre ya fondation Patrick Moloni Mouké yebela déjà lingake 10 ngingo ebetela yo oza déjà mobimba na terrain lipate na lobi bien 10 ngingo na terrain lipate ba activité ekozala ebele ya ndenge na ndenge. Surprise spéciale ezake na suka ya masolo mama nyonso akozwa liputa na ye avec impact na idéologie. Na fondation Patrick Moloni Mouké social ba membre eza kobeta makitoko. Na fondation Patrick Moloni Mouké nde tokotonga koko kitoko pe mbonda esi ekomi mosika yango biso tobeti sika kambonda. Likambo ya bombe na République démocratique ekomi kokamwisa bato makasi surtout mingi na bakomini lokola badelvo kokita pe awa na kalamu ekomi na to ya kosakana te. Botala jeune o alali na mabele on dirait akufi selon population balobaki maladi ya ndeke nzoka eza nango maladi ya ndeke te amelaki bombe na nitriling amatisi ba vitesse na ye makasi. Botala ena pota bato mosusu ya mitema ya mawa bayokelaki ye mawa me na suka nango tango letina mwana les oyo azali na bongolo akitaki wana alobi bato ya bombe balingaka hôpitalité dere abelelaki abimaki lokola prophète na ye. Botala papa oyo ndenge alamuki na kimia me na suka nango tango biso monde ko tokitaki boka ndenge balobaki na mikro na biso. Omoni ndeko avandi ano alali awa mais toyebi te asala accident ou amili bimela mais si ozali na poya ya bimela il faut gouvernement na biso non empêcher biloko wana ekota aucun de risque oma te boye mutu akwei na nzela sans que même famille na ye reconnaître esika azali eza vraiment mpasi makasi conseil nini opesa bayokaka te oleba tia vi na bango na koluka mpo na lobi na bango vi na bango bata bamidétruire bango moko siko conseil topesaka bayokaka te donc eloko wana eza mabe ezokoyebisa nzoto bantikor nanu par rapport ya kolia nano na moko eza na mpasi na biso ozomela biloko ya makasi antikor ezosimba te tata ndeko na ngai oyo melata mai esovaka okomela pompe biloko wana ezali bamatiere bachimi mo basali yango eza donc makasi tokosenga na bajene ya kimbangu antuka bodoze makasi zala badescente balobi surtout na 15e miri ebebisi bajene ebele yango mpe to ya kuluna eza makasi na komi na yo ya kalamu boye mabe makasi mabe kitoko te ata sata na kutu asepela te. Voulez-vous apprendre et devenir journaliste? Les centres de formation médias indépendants procèdent au recrutement des nouveaux candidats pour une nouvelle session. Que vous soyez diplômé d'État, homme de Dieu, docteur ou qui que vous soyez, les centres de formation médias indépendants met à votre disposition les filières ci-après. Les journalistes, la prise de vue, le montage vidéo. N'hésitez pas de nous rejoindre car ici, la formation se donne avec les professionnels des médias. Chez nous, c'est de l'expérience et du professionnalisme. Nous sommes les centres de formation médias indépendants. Pour tout contact, appelez-nous au plus 243 89 81 81 097 ou appelez-nous au plus 243 99 37 45 722. Je répète, appelez-nous au plus 243 89 81 81 097 ou au plus 243 99 37 45 722. Gouverneur ya ville province ya Kinshasa azwili kanisi ya clôturer boulevard
côté oyo ezalaka ke bamabele po batia bakaro to pe balona bapelouse toyebi te mais ya pasi ezali so komi ala niveau ya Pascal na quartier D bamama oyo bozo komona batanabi ebele oyo bamiyebaka te bazaka exposé na danger parce que batekaka na boulevard et surtout tout le monde a déjà accident sama ya ndenge na ndenge na bakota ba matadiki bala na baselembao soki camion esili fois e bombaka bango sans pitié mais suka lango balelaka gouvernement television likambo o yango mokonzi ville Kinshasa azwili kanisi ya clôturer ba boulevard po balona mapelu parce que boulevard Lumumba ezali entrée ya ville province ya Kinshasa et c'est ezala propre main ba mama o batekaka awa topé baza parking bisikoyo bazali kolela babi baebite bakosuka wapi na bisika koteka parce que pour la bango babi na masina to la quartier de awa ba wonze ezalaka te mais awa la quartier de toyebi ke ezalaka ba marché bi balé ezalaka marché Kulumba na marché Sifolko mais ba mama oyo ba mesala bango koteka le siko balobi ke ekobi ko pesa bango passe boka bango ne baloba kili boso caméra ya mbonda ekolo tshela limite te ba kondisi te bisika to kokotanda bilo siko to tika na biso otangisa bana ngo to botangisi bango te bakomi na balabala kolokota koyiba kosiba bambeli mpona biso bapara bozofinga biso tozodike bana te mosala eza te tokotangisa bango te tofanda na biso na bandako sikoyo tokosala ndenge nini siko yango todebuyaka ke totangisa bana tobokola bana tobokola famille mais soki botandisi a fait de compte basoda bakoya bapanzi biso babotoli batumbi bamesa babotoli biso biloko bakei au juste ezali mboko ezaka ya basoda na mokonza mboka biso te nango mabe te nango malamu mais bon c'est la biso batikela biso ba espace biso pe to sala musala na biso o to julaka mbongo premier point na biso eza nini l'état place oyo bachine batika baentrée na biso ba sortie ya mituka bango bakangi yango ingénieur et comme ça to pe bapesi mbongo afongoli yango biso to apeleze to sa musala te des potopoto eleki makasi salité eleki makasi abongisela biso ndenge azwi ide kotiama bende eza propriété na biso na kati ya bafutaka bambongo na bango chaque jour na commune pe na bala policier mais ezalaka likalisa mabe po boyebi ke ezalaka marché pirate mais lokola bozwi likalisa boye boluka moya komela bango na esika besengeli bateka po bazala na kimia biso awa tobetika mbunda na ntango ya kala nde toyebaka ke mwasi asalemaka mpo na kozala na cuisine mpo na kobota bana mpe mobali nde abengamaki na kosala mosala mpe na kotanga kelasi kasi lelo elongo na modernisation mwasi mpe bapesa ye opportunité ya kotanga mpe ya kosala mosala ensemble na mobali ya kokamwa ezali ke awa na République démocratique du Congo plus précisément na ville province ya Kinshasa ba jeune fille ebele babosana na bango nzela ya kelasi kasi bakoma kolinga na bango kobota po yango nde ekoma distraction na bango ya makasi okomona ba jeune fille ebele kitoko na nzela pe okokanisa lobi atonda mayele mingi ba jeune fille ya 12, 15, 16, 17, 18, 20 ans okokanisa on dirait bana oyo bakendaka kelasi nzoka nde bakendaka te me kasi bakendaka na bango kotambola bitambola nyonso wana kaka pona koluka bana tango biso mbonda ekolo tokitaki na terrain boyoka ndenge bamama pe bapapa ebele babetisaki mbonda soki azoyekele bapara na ye te mwana na ngai tika nzela oyo eza nzela mabe ntango klase azoboya te epui na ye ezaka likolo alingi kaka mibali kopima libanda kolala libanda azobotaka oyo azoloba nasi azozwa ngo te sikoyo bapara tokosali naza mwana nga nazopesa yaya tala batambulaka bo vanda bo zala kimia ozala na kimia te ozalaka sho sikoyo fo obota kaka bafille ebele soki bakomi lokoso to bakomi libotabota eza mpo bakomi kolanda iphone na kabelo soka bakomi kolanda ba iphone na kabelo nde komotinda bango bazwa bazemi oyo ayebi kutata te fille moko omonaka katika mibali 5 mibali bafille mosusu baka basente azoyeba mpe tata te mpona nini alandaki elenge ya iphone kabelo oyo kotasomba lipapa oyo kotasombela ye boye oyo kotasombela ye boye yango komosala bafille babota pambapamba na yango tokosenga kaka na jeunesse congolaise botika bitambola botika baloyenge mpe botika bibotabota
botanga kelasi pe boyoka batoli ya baparent parce que yango nde ekosunga bino boyeba kokola malamu pe boyeba koassire jeunesse na bino. Olie lobi okoma kosenga okoma kuluna okoma na yo mwana ya balabala et pourtant koza na baboti pe oza na opportunité siko ya kotanga yokela baboti na yo pe landa nzela ya kelasi po yango nde ekosunga yo lobi pe na bino baboti boyeba na koassire éducation ya bana na bino parce que lobi bana oyo bakosala fierté na bino pe bokobetela bango maboko biso awa na mbonda ekolo tobetisi kaka mbonda. Bana Congo Kinshasa, bana Congo Brazzaville, yo mutu olingaka ba activité na yo eyebana na mokili mobimba. Mbonda ekolo agence epesi bino opportunité ya kosalela bino ba reportage ya kafu. Ezala activité politique, socio-culturelle, économique, religion, sport, conférence. Awa na mbonda ekolo agence ezosalema avec professionnalisme pe eza na prix moko très abordable. Esuki wana te endeko na ngai keba na ba reporter ya muyibi oyo bayaka kozwa ba image pe elekaka nango na télévision te kasi awa na mbonda ekolo agence nyonso ya filmage, modération, réalisation, photoshooting ezosalema avec un partenaire idéologie parce que awa tokanga masolo pena oyo etali image yebake okozwa yango pe ata na format ya YouTube. Olingi oyeba bisika tozali benga biso na plus 243 89 81 81 097 na bandeli lisusu na plus 243 89 81 81 097 na mbonda ekolo agence nyonso ya reportage ezosalema kitoko avec professionnalisme et yokanio. Likambo etali service ya immigration la République démocratique du Congo toyebaka te si réellement que efonctionnaka to efonctionnaka te po soki otamboli ba commune na biso partout okomona kaka ba service ya DGM et comment nango ebele mais sur le terrain ba commune ko kamwa po ba étranger batona na ebele mais bazaka sur ba visa te ba comment na bango protéger au soi-disant la général moko boye na colonel moko boye ministre moko boye ko kamwa to ebite ba côté la Congo na frontière nini lelo oyo soki okela mboka bapaya bakonzela biso ya ndenge bo voyage kabilo boyebi komona ke soki osangi visa okokoma mal à l'aise mais epa na biso tokamwaka mondele to indien chinois to libanais to pe nani atazangi visa azana na kimia passeport kutu enkipa babaka kala yango ezalaka nini lelo kamera ya mbonda ekolo etambolaki pa bakongolais pe tout na bango nini oyo bakalisaka pa ba étranger bavandaka awa na Congo o libanien o nani ayawa ni mikane mazovanda mais biso na mamboko na bango ovandi bo lelo babengani c'est que déjà na mamboko sila ke loko te c'est que bango pe toto bengana bango au moins to sana na compagnie ndia zo beta muningani abeta congolais mbata soko lingo simbebo au moins na mundeko lo congolais azo silikela yo mais biso na mamboko libanda tane banyoko la biso bendien balibani bazonga biso fanda à l'aise awa toyekaka kola musa service ya immigration bokende na l'hôpital lokola ba HG topé hôpital ba cinquantenaire ba indien ba tondala ebele kula e ba kutu na ba immeuble ebele ba ville ba chinois ba koma ebele bombe kala ko identifier bango koyeba si réellement que baza ba séjour na bango topé baza na ba droit ba exploitation a la kati ya Congo na mikana solo to le kutapo bana kitsa sa ba la Congo ba lembi na bango ba étranger ba komi ebele ba saka mikana mais ko kala moka ba paya biso tonyo kwa maka me pas la biso et comme la facilité boye mabe makasia. Lelo na Kinshasa bakino ebele bakoma kosepela bango na fufu elala basusu kutu bapesa yango kombo hamburger basusu babengaka yango shawarma yoka santé ezalaka na prix te na saison nyonso esengeli baflui soki ebimi olia yango po flui vraiment epesaka nzoto makasi ebakisaka bebe énergie mais lelo bakinois babunga na bango rumba alia na ebune ya fufu te kesomba manga alia saison ya manga yango mais batu ebele bozali komona baprofitaka na bango nango te tala oyo kutu azolia na elipa o mususu azomela na enshi kitoko te mabe makasi
que potence ya fuite ba fait fuwe ezali fumer ya nzoto ya moto mais moto azoko préférer kaka lia fufu parce que fufu azomona ngo eloko mo ko contribuer eloko mo na nzoto mais nzoto eza amidon eloko ezopesa moto moi fumer moke na nzoto ezaka pa masango mais fufu eza eloko moko te akoki akei na balabala moni fuwi asomba te même anana akosomba ngo te azomona ke soki asombi anana neti abebisi mbongo pasi mingi po baza ekotia ide nango te bayebi te ezali protéine na nzoto ya moto ezali konourrir moto bazali kolandela kaka fufu ya masangu po limwetonda ekomi kilo ya mwana ata manga oyo bazoteka anana savuka mundenge tokosinga na bakinois boye bakozwa conscience professionnelle ekozala kitoko makasi pour la santé n'a pas de prix. Répondez to bana ozwa mwana soka za muke na kozona to nga repopo ata nazoleka na ngai moye na bebisa mwana wana muke ezate mais soki mwana komi na âge na lekoki na bendi mwa mikolo ale na yo kozwa tonga wana po mwana abendani soka abendani na kokozwa sutonga te parce que batonga wana ezopesa bango ba conséquences ebele ozo comprendre tango bazozo bakisi wana bavandi nango pendant 5 ans ba conséquences ezoya malade ezana nebele eloko ezomema bango na po batombe malade wana eza bakisi wana vraiment nga naza d'accord nango te parce que namona déjà fille moko donc amela kisi après aye kosene na nzela apanzani makila ezosopa na ye zitonga na nzoto eza mabe po azobebisa nzoto na ye puisque mbanda nzambe asalaka biso abomelaka biso batonga te mpona kobota eza lipambolo ya nzambe ye moko nzambe ye moko nde ayebika nazopesa moto oyo bana otan ubie nakoboye kopesa moto oyo bana me oyo ekomi kosalema wana eza ya mokili eza mabe po kobomba nzoto nga si naza bona nazotambola jamais nakozwa tonga na vi na ngai tonga eza mabe ezobebisa nzoto mosu azokotie tonga boye nzoto ezoka kovimba mosu boye ezobela makasi eza bien te parce que tonga bazwaka soki obote balobe 5 6 mona ozobota mingi nde ozwi tonga po epermettre yo opema neti mosusu omona mete aza na mwana moko ake ezwa tonga sikoyo ozwi tonga baconséquence eza ebele okosene makasi bakanisa mikili ezobima yango baconséquence yango mabeka yango wana oyebisa nazona te naza na bana nanga 4 naza na tonga te pasi nalinga yango te nakose protege nga mona aza na mobali nanga nakose protege nakozwa tonga wana te parce eza baconséquence ya mabe makasi mundela ayeli biso tonga alingi biso te po bango babotaka moke alingi tokoka na bango tobota moke mundela alingaka biso te biso fo tobota ebele mpo nzambe akela tobota ebele eza mabe eza mpe malamu loso oboti bana bibota bote ebelebele tonga wana lelo okoki kozwa tonga eke baconséquence eza ebele mais mpo na ngai ngai nazwa nanga tonga naboyi nanga nabota lokwa likambo ya kimoyibi to mpe ya kuluna oyo ezali komema insécurité na ville province ya Kinshasa eleki ya koleka me eza na bapolisier oyo bazosala mosala kitoko lokola jip ya rando papi ye azalaka mingi na quartier biyela susiati biyela nzela ya rutu mokali kuna na ngambu ya pont bayebela kombo ya jip ya rando komanda papi jip ya rando mosala na ye esi eyebana po a chaque instant ye azali kotika bato ya misala mabe kimia te susi na ye ezala kaka population bazwa kimia le biloko na bango parce que ezali mission ya la police ta lokola awa akangi bana mibali oyo bozali komona basuka na miyibi kutu satana abaya bango nyonso tu mpo na nini konyokola peuple oyo bazali population ya mwana mboka Félix Tshisekedi mais le commandant papi Jiparado azali kosembola mosala neti oyo bozomona ye aza na ye pede mais kipede na ye asangisa yango na kimoyibi na ndenge moko mabe sokute na ye yeba kaka ndenge nini okolimwa poso olimwe te pumbuka poso opumbuki te okozoka na ndenge mabe yango boyo kandeli komala papi abetsaki mbunda ntango tobengaka bino pamba te tobengaka bino bakonzi na biso batalaka mosala oyo la polise ezosala parce que awa wana biyela susi ate malongo ezalaki te susi ate ezalaki mpe te bakonzi badeside baya kotia 10 parando awa j'espère bozomona déjà eza susi ate biyela 10 parando oyo ezosala mosala kitoko. D'abord nous allons remercier l'inspecteur provincial ville de Kinshasa mwana ya mboka le général Sivano Kasongo oyo apesaki commandant district na biso nguya ya kokitya le commissaire supérieur adjoint l'OFIPA mokoko visa la Kimbatekede
oyo asalaki mokanda atindi nga mpona kodimine crime oyo ezosalama awa na biyela oyo ozomona oyo tozolakisa bino le général Marichal Alliance Abarambwa yeyo ye moto aleka te na telefone amoni baninga na ye 8 totiaki ye maboko tokangaki baninga na azomona très bien akeye abotoli telefone amona mwasi wana alingi ye aboyi banda kobetaka ye o leta aza te na mboka oyo leta azalaka te population oyo mpe basepelaka na mosala kitoko ya komanda Jiparando bango mpe babetisaki mbonda boye biso nde tosengaki compte tenu ya insécurité sociate biyela eya batindeli biso commandant Jiparando mosala na azosala azokanga bakuluna depuis yaki azokangaka bakuluna mpe aza kotinda bango na ki de droit mosala na ezomonana tozofélicité na mosala azosala na baelema na ye le nazosenga mosala kitoko bazosala batinda bato wana ya mabe aki le droit bango bazosala mosala na bango bakokende kuna balibere bango baye kozonga liso sur le terrain alors mosala bazosala ezomonana te oyo bazosala mosala te nzoka nde baza na kati ya mosala bazosala mosala Général Kasongo tala bakomanda bapolisier makasi bango yeyo luka o renforcer bango baélément mpe bamateriel ya solo mpo batrake bana oyo paseke bana oyo bazali bana mabe makasi biso awa tobeteli komanda Papi Jiparando mbonda kaka ndeko na kati ya Congo likambo oyo etalima ya Régie des Eaux toyebi te ekoma kopesa babota mingi pasi okokendela bakomini mususu lokola bakinkole bamonga fula topela bakampus mai kutu ezalaka te ekoma konyokola population kutu population po bazwa mai ekoma kosenga ba exercice ya ndenge na ndenge surtout soki na matetela ya banom bato bakoma kokati ya rivière ya njili mpona kokende koluka mai na ngambo ya njili yango boyoka lisola lelo ndenge bandeko bakufaki na ebale mpona koluka bamai na ngambo ya kokatisa litwa babwatu naza Kadafi te bayaya affaire ya mai ekomi pasi il faut kokatisa na babidon na bwatu mpona koluka mai pasi mingi na bwatu keba mai ekoki po ya mai te bandeko likama tokufie kaka ndenge boza komona bandeko bawelaki likama komata na bwato po bakele koluka mai na ngambo tala ndenge likama ezwi bango tuna mayo chubu bazini na bwatu yango les petits mikendo depa et pas les grands maîtres pour les vetirinde apesaka maele parce que aza mokoza sagesse yoka ndenge ezoleka vetiri pona kaka koluka mai likama ezwi bandeko oyo pasi ave les vetiri pe na ngambo na ye eta mokonzi eta mokolo sagesse yoka réponse na ye tozo kopona likambo oyo te petit pasi ya mai ezalaka kasi ya mbala oyo pardon mpona nini boyeko chef de l'état to gouvernement botela no likambo oyo esali pasi komona kaka mpona likambo ya Régie des Eaux bandeko kozanga mai bakoma kokati ya bibale mpona koluka mai yango tokosenga na Régie des Eaux mosala mpe ekoma kitoko tala mpe likambo bandeko oyo bazanga bamai bandeko bisusu kutu bazala barobine me barobine ekoma nango kaka baéchantillon ya boye esali mabe na ebele bibale oyo tolaka na Congo tokelelaka mai tala bandeko bakufi Sonia bobokisa mpe bisala binoko tout ça yango pour la bolingo tout bolamu ya République démocratique du Congo en particulier ville province ya Kinshasa Congolais congolaise yo mutu ozalaka na idée ya développement ya RD Congo magazine bonda ya ekolo baleki ya Yezu apesi bino opportunité ya koya ko exposer ba vision na bino pona bolamu ya ekolo mobimba botala bino moko tomesana koyamba batu na plateau na biso po mutu na mutu atalisa vision na ye yo mutu
oza na baide ya malamu olingi mboka ekende liboso, magazine Bonda ya Ekolo afongoleli bino ba porte yaka o contribuer na développement ya mboka RD Congo. Oyo ayebi ke aza vrai leader, sala lokola baninga yaka na plateau na biso parce que eza seule adresse oyo eyambaka ba leader ya makasi pe ya solo solo. To abordaka basi nyonso lokola politique, économique, socio-culturel, religion, pena basije mosusu oyo ezo contribuer na développement ya mboka na biso. Ko ba commune ya biso ya Gombe ezali géré. Nous avons un bourgmestre très incompétent na commune ya Gombe. Avec bango kine ko bonga déjà. Bo sote ko zalate, érosion ko zalate parce que bango ba solada ba bisimbi. Et ça la passe de to monaka. En cas de meurtre, ezali ko salema parce que bandeko bato benga bango ba malfrant o ba yaka wana ko profiter na pona molili esika ba moni insécurité ezali ba bandiko molili ezali obscurité ba bandiko créer insécurité. C'est-à-dire quoi? To yebi conseil ba ko sala bango ne ba ko gérer ba commune. O ezali base ya chef de l'état o yé moko za ya katia ko préparer pona et soutenir ndenge kaka bozali komona bango pe bazali balide oyo bandimi ko participer na développement ya ba quartier commune pour que mboka ekende liboso. Yango biso na magazine Bonda Ekolo to bengi ba leader ya solo pe to beteli bango kambonda. En tout ce qu'on a été la commune na bino numéro na biso zali yangwana ya